eloko na koloba edit de image film we continue kaka frapper bango na film edit de image eloko na osenga yo chicoter bango edit de image banza sango ya Congo edit no image 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 ouais mon mari stress y'a Patrick Malois Vendi mon mari stress y'a Malois Vendi Major Bisadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, je veux dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malois Vengi, Vril Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoro Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malois Vengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant la service ébélé, routine dans la carton, routine dans Bilamba, et puis Tozali na service Moko Futimbongo, Moutaza na Kishasa au traitement, au Futimbongo, Moutakufi na Kishasa Bakokundaye, Kitoko, chez Patrick Malois Vengi, Balobi, service Kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malois Vengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kishasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malois Vengi, Léon numéro 25. Bala potagance a boye besoin d'ante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi qu'au Bungate Léon numéro 25. Oumela Beware of pickpockets. Please look after your bag, mobile phone, and valuables at all times. Ntwaka na ebisi bido ntwaka yi na ye lisusu Jo Tribiani nde na ebisa bido na koya na ye lisusu boko ntwaka lisusu na ebisa bido na koya pe na ye lisusu avec force lisusu na ye leo na koyamba gramutu boko yoka ntwaka nene ko kende leo na yambeli bino fela nga chandu na koya na ye bino bobo omona nde mambo yali boko yoka nene to lobela pe ndeni to suisa idéologie na ebisa bino mais na olela kaka pona image essayer bani ya edino pona image edino na leli mais ntwaka eye boko ntwaka boko yoka ntwaka na leli obike na leli obike na leli na olela kaka boko yoka ntwaka. Bonsoir na batuba Olanda biso lelo na poko lelo na zongi lisusu Jo Tribiani ndena ba na kozonga na omemela bino mutumo très important babenga na bakombo ebele babenga Chandoka babenga Bipoli babenga Fumutaku lelo ngana kobenga Gilmares. Vous allez savoir pourquoi Gilmares aza pembeli nanga. Bonsoir à tout le monde. Salut Gilmares. Salut Joe. Et puis, salut Naba Balandi à 3 fois W, Panta Sangwa Congo. Si t'as Mikolo, quoi. Bonsoir, il y a trop plaisir à Mingi, quoi. N'engana Bibino Shengai, et c'est un plaisir à Mingi, quoi. N'engana Bana, na famille, Boni famille, Bana, tout le monde. Famille Kitoko, Bana Kitoko, Dieu merci. Ouais. C'est ça. En tout cas, on a le Gilmares. Pourquoi on a le Gilmares? Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Et ce qu'il faut expliquer la carrière na yonde au bandiango. Moi, je na symbiose. Alors, nous avons de Gilmares, comme on a vraiment famille, c'est Pépé de Gilmares.
Bipoli ezali en fait Bipoli ezalaki nakotaki na monde moko boya mystique quoi. Tu vois quoi, il fallait topé ça vient à biso beaucoup de tchaye poids. Il y en a qui comme bon moto depuis Kine Salama, depuis Congo et Salama nano mona moto ba Jean-Paul Babima ba Kabongo Babima ba nani Babima mais Bipoli na full boyo comme moto comme Bipoli na full vraiment. Et ça l'a raté quoi. Donc on est pas comme mystique quoi, on est pas comme kaka ya qui deuxième personnalité nanga quoi. Donc Bipoli ça une image na côté kana image à Bipoli quoi. Je m'appelle De Guimarães. Appelez-moi Pépé de Guimarães. OK. Maître Ligo Yogi. Ici ga kombo ane uta de Guimarães. C'est ça. Aebisio ne kombo uta question tuna ngana tuna yi. De Guimarães carrière na yo bandi yango wapi? Yepsa bango mukeba kwa weba. Bonga na bandaki très jeune quoi en fait. Na bandaki na Isoto, Académie Isoto. Wana na quartier ba mère quartier ba ebinga quoi. Na quartier na sangisa ba moi groupe ya ba jeune ba ebi moi ba nene. Pour Dieu merci, mon famille ça qui na moi possibilité. Na ko réunir ba jeune to ba la repa na biso. Na next, na ina next pour na ko la na next. Mère mon qui na nga musique trop ba massa ba zo landa na to ba pesinga next. Ce qu'on a next wana na zo yamba ba master na sala na fonda orchestre nanga Académie Isoto. Académie Soto. Donc vraiment la banana avant que l'Académie Soto, na orchestre moko ya bana quartier Sotoka. Mais ba beta kinga quoi. Donc obi ka ba jalousie ngeza la quoi donc ba kamera na kata chambre ba beta nga ba. Voilà Isoto. Na te na Sotoka. Na Sotoka. Succès ça qui makasi quoi. Mutabeta comme na ni tout mambo akufa personnam quoi. OK. Bon. Ngana ulinga mingi sukutu intégré Viva la Musica. Quand tu as intégré Viva la Musica, c'était en 77 ou c'était en quelle année? Non, Viva la Musica c'était en 76. Novembre 76. Après de ça sorti en février 77. Viva la Musica donc mutabi Viva la Musica mutabi moloka ikolka Bipoli azate quoi. Ce que ça livre vraiment tout le musapi. Oyebi moloka ikolka Bipoli azate quoi. Le Viva la Musique de Banon, on est à 76. 76. 76, oui. OK. Ouais. Mais, les loups vraiment, pour ça, vraiment, moi, mon histoire, il y a famille en haut, parce qu'il y avait un maître qui était Papa Wimba. Non, il y a beaucoup de gens qui viennent. Bon. Les tout ça Viva la Musique ba mission tout on ba zolenga ba mona ke non ki po via zakina succès na yeko makasi quoi mais ngai na bi kata vient nga po entretien na mona voisin na chiki quoi de na mona voisin na chiki quoi en plus na zaki pire petit na ya confiance quoi que na ki le sel na ki me permettre na bisa ma beo yo ba to ko ibisa yeko tout quoi ni to yoka na yeboye donc hier mon papa fona ibisa ka ma beo ya yo quoi ah même sur ba défaut ba to ko ibisa yo te quoi. Dans les domaines qui pire quoi donc ouais mais il paraît-il autant en classe moro tout temps que tu m'as vu beaucoup na Ivoloko na école Pigé grand chana professeur tout temps que tu m'as vu beaucoup on a bango beto beta na zaiko bango beta na zaiko langa langa yana Ivoloko on a ba histoire kala ouais vu beaucoup de temps que tu m'as. Mais au fait, na ba musicien tout. Premier musicien que j'ai rencontré na école, mon premier voisin c'est Kofi Olomide. Ah bon? Ah ouais. Ils ont dit en 1971, non, 71 même pas. Ah ouais, 71. 1971, na Sainte-Anne. Kofi Olomide, quand il me voit, il m'appelle De Guimarães, ou voisin. C'est lui qui est le premier artiste que j'ai rencontré à l'école. C'était Kofi Olomide et plus Émile Soki. Bon, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes à l'élo, beaucoup ne connaissent pas Émile Soki, non. Émile Soki, il avait du succès, c'était les jeunes. C'est lui qui avait du succès, quoi, dans Tangoana, quoi. Donc, on a Kofi à Sainte-Anne, dans une section littéraire. Dans Sainte-Anne, dans la ville, quoi.
premier musicien qu'on a rencontré dans la ville, c'est Koffi Olomide. En tout cas, on va prendre ce mot très important. Marianne Pindi Yoyoki, en tout cas, on a dit bosso et zarande, venabso rambo y pare, venabso chandole lo palo biango, tout l'andaye, la vérité zaya est belé. Nagoya suko na problème ya à propos ko kende na yo ba départ na yo na viva parce que chaque fois à vivre la musique so kei o kende na batu ba kende ke na yo batu ba kende ke ezaka te Victoria parce que le bazo bila plus mingi Victoria mais ezaka ko Victoria te karawa musique betela ba biso na mo diso muke non karawa musique na to sala kyango ngai esperana na cambodgien quoi. Mais oui, ma tout en tête, ma comme toute tête nango zanga donc ma comme toute tête nango zanga raté quoi. Mon ikala musique ça kanga ina espérant na défunt espérant paix son âme na j'adore les cambodgiens. To kene kito bi non espérant ta ina boulot abi non photo yi baba sia papa wemba wana bi poli yo foza sharufa ngalo kono si o manga et j'adore aussi Tété Malanga bango to bazai ba makango ya vie beaucoup quoi mais ngana yuko ça qui pire petit avec beaucoup na quoi ko bi mana mère Sarufa te ya na mère Sarufa apesa nga passe ya petite sœur na malata na obi mana malata te ko di non faut tout ça la cara musique quoi to ko ipe ko ça la cara musique mais bon makamongo beba ki parce que bon batutu na ibande il faut bagaka e bande la makamongo fonda o donc bozaka trois te idée ou t'as pas mutu moko quoi moni abama ça va sous-estimer kinga quoi na karawa musika abu sous-estimer nga na ndenge nini afena za la franc to kenenge panganga na karawa musika to kenenge na pa nga espera amemi ngai na jado amemi ngai na cambodgien na Sagi Sharufa na omanga na defense omanga na mwasi ya cambodgien Tété Malanga toke panga kamona yolo toke ni bayu sabso ba faire o ba faire ni o toke ni ka chando toke ba oto ko ba faire toke iti toke panga wana o don problème ezali awa delo le to bi mana palo yo bo vieux beaucoup il faut dailler ah bon la surtout qui o vieux beaucoup il faut dailler ça dit ni o te suko ya dailler moko na biso to ko dailler donc premier fois dans la moni sonne la musique quoi dans les cours il faut dailler les cours faut dailler pour karaoke kendi ce les cours dailler te o moko na biso 3 il faut dailler na bulenga bien cours bien quoi bino mona ka ile cours boibe na molokai ngai voisin na chiki na eba ikala quoi comment bino on est kaka ba puissance na eka bino mona kaka lokola soki ndenge nini quoi soki ongo yako bare bisote azaku na bulu wana kutute azana ye mutu moko azaku na bulu wana kutute quoi te yum to soko tele yum to koleka na liboso d'ici ce bane panganga wana tinganga ye aina sani mai quoi sani moko etona na mai que sani pembe no fubo soko bilongi bino 3 na sani na tout ce que bilongi na faire nini te po wemba papa wemba kanga bino bandlamis quoi acha bino masque quoi donc beaucoup ma neti ba zombie moko boyi bino boyi bakatenga bia bon d'accord ok bon espère ba moko bi pour lui bon yo banda na mona mystique mais espère yo mto mimi ngai na ndako yo et puis tout ça bien à droit de nation ça mkolo na ngai quoi yo banda après ngai après j'adore ta petit na biso j'adore sukisa yo banda espérons non yo banda parce que yonde mutoza pile petit na ye donc il m'a comme tout donc masque n'est pas na yo ngabi mais comment et comme décision bref bon m'habiter jenga yo mkolo yo banda sinon tenga na banda te yo banda yo sokola sokola ngape na sokola wana prophète jenga ka paix à son âme azaki matata azalaka matata quoi. Bon, ok. Jenga sani banda. Entaono. Coup de pied na sani wana. Sani panzani. Dit coup de pied na sani. Mais sani panzani.
oh non makamuto la veille sous ma face ezate loko bipolo ni na yote na bi oh mais ndenge nini obeti coup de pied na sani wana pourquoi boy ko laver lo ni wana oh ah na fâché na bien non te ngai soki boko barevi beaucoup la boti ko barevi beaucoup là sans ngai na boyi na boyi et puis na minute yo donc na minute yo donc na ko steno vi beaucoup pour boy ba par nous les tout ça batu quoi nga makamonga la ngi angote quoi oh sikuba ka nga esprit na poko bengisinga ba pisinga la ro que non louer instrument au to ko beta un concert vendredi ah ba sala kerer la ruana kaka na kote na bobongo star boki na bengi ba masa boki la révidé bien vous l'a dit tout ce qui décès au Québec quoi les noms la vérité sur la boyogate tout ça là est Gilmaris les noms capila vraiment vérité on est ni ali quoi Victoria Eleison bon Victoria Eleison c'est quoi on est zaki c'est quoi comme qui série musoso quoi on a benda 11 musiciens na kenda ngai na 11 musiciens quoi donc ça qui 12 apôtres liboso kene na combien na 3 na la karawa de plus ça faisait 3 quoi na karawa musica na Victoria Eleison toke 12 donc na benda 11 pour nini ay kama kama ya viete vie beaucoup la mikili ah ngana kosere makamuna micro ke no papa mba kufi na poto ba boye ah et puis c'est mbonge na kata kini ke bon on a qu'est-ce qui chef à répétition vive la musique ezaki Kester et voilà les King ah vie beaucoup la tsongi bo oh non to ko beta ko to sa tourner moko soki na blazato ko sa tourner na blazato ça dit tourner après tourner oh non na ko to ba mission tout mawa onini vie na salo ba yibi mbongo ah ba yibi mbongo tourner ba yibi mbongo tourner ah comment ba yibalar ba yibalar tourner ah oh papa ko taza na vie azolela na ko tipe na sana moni pe vie penza ke non mansanga quoi enfin voilà ça ba histoire moko bo c'est pas la peine quoi il faut même la vérité pour bateau ba otala biso ba kana pour ça ba vérité mo boye pour naïbité les Gilmaris yo uza parmi ba tête ya vivre la musique parmi ba tête ya Victoria vraiment il faut même comprendre vraiment qui tu es vraiment ce que tu as fait ba bien inotiga nango matérialité mais lien ni botiga nango familier ke na ndenge ya batune ba ozela makambu na ndenge yango moi quelque deti papa yemande botiga yo ndenge bwa ina yi souvenir ni ya bien wa ile otiga nango ya lekuru na bana na lekuru kaka ah non papa mbeza papa mabusaka na papa mbate hein bosaka na vie on a te quoi parce que biso tout nous venons de son école. Ezala King Kester, ezala Koffi Olomide, ezala Redi Amisi, biso tout na école wana ya tout na Molokai.
Kofi Olomide azaki musicien vive la musique te mais outi na village molokai na idéologie na makambo belé quoi à part que makambo na ye moko po mutu abota makazaka na ngona ye moko quoi yaka nango quoi ndenge kinga azaki pe na idéologie na ye aki na viva ayaki kokutana pe makambo mosusu na viva la musique quoi mone mais donc papa me faut respecter ka ye trop parce que touta na ekolo wana bon lelo wana mona nga bato suba oh bazo bingo papa zoba oh soki nini bon banantina na bango quoi mais ngai personnellement je lui dois beaucoup de respect quoi pour nauta na ekolo wana quoi et puis na sala tout que comme papa Wemba wana pour bato bayibi kaka papa Wemba mais avant la papa Wemba il fallait encadrement moko za la idéologie za la que ya comme papa Wemba que bato kini tout bobenga ye papa quoi. Moi j'étais parmi les premiers na zo benga ye papa toujours dit c'est na espérant te faut benga ye papa espérant botanga na abata bota yote nga pa botanga ti moko benga ye papa bakambo jentu boko benga ye papa pour qui mo bien peu faut benga ye papa ezaki idéologie ezaki ndengo na kati ya mouvement siko vie ezaki na idéologie vie kaka benko ka vie alobakaria ya za le kuru ya kakolo ye papa yo kolo bari yo vanda ngai kana kamatara na ba yo ba benga le fils à papa le fils à papa le fils à papa moni bijou de pongo yoki molokai fils à papa nazala elelo le Gilmaris ah ouais muto azongeli kombo na yi le Gilmaris ouais muto yebi molokai ko le kabi poli mutebi molokai ko le de Gilmaris azati soka zali penza lelo donc atombola musape bakenga na yebi molokai ko le kabi poli parce que j'étais là à la fondation quoi à la fondation donc premier pierre quoi donc premier fils on a ceux qui vit à 6000 micros donc faganga bipoli à bulungani wana zaki lena ke karawa na zongi et Pérou donc ils sont na sisakité otongo bo ma vie bo ba pisinga la wana salongo ambiance na buto na ba masa na tongo na ngwale na zongi viva la musique na comme ça vient non papa na zongi parce que tongo ko bareyo na isi pe vérité quoi les cours alobi abuka na koseka ko abuka na koseka alobi abiana jeke lo baki jeke ebisaki ngai jeke ebisaki po yesaki chef coutumier et puis chef coutumier ya kosaka te le no bobo saka na papa Wemba te a chef coutumier ya blague te ngaza moi j'étais présent quand batu bauti ba grand prêtre des grands prêtres bauti na ba village na bangona ba ina village mokai ba ko commissaire chef coutumier jour intronisation moi j'étais présent na qui présent na mon ndenge bazo changer mon esprit quoi ah ba ko c'est l'esprit mystique quoi que a commis pesa que chef coutumier village mokai et ça qui blague bato mona lokola jeté ya ba budong bosa to sana besoin bato mais tipo na bosa kana na été s'il vous plaît bana moluga iboyoki le kuru autika ale nkuru ndengele Gilmaris alobi en tout cas le Gilmaris pona wa aussi sa question na nga wa na yo ndenge yo kendeki na ba mission betelanga mwa muke victoria principale ba yo kanan bon victoire principale na keneki suna combien na keneki na 8 kilo tofla kitoko que son âme repose en paix Safro Manzangi vie nanga Safro anakata Londres bambota trop Mongolais Santana Mongo bambota trop na Pacho Star aza siko na Espagne le batteur na keneki na bango 5 na victoire iso na keneki na victoire principale le na kosa la victoire principale le vers qui ça continue songi na Ivala Ivala son âme repose un peu ouais les rois des rois pour balbakana kela si tu ko la ramate ya quoi mikanda tout ezalaka ndenge moko mais les premiers azanga kate les premiers c'était Ivala les Mourankoze les kings des rois les grands Kizimbi mystique il y a un mystique quoi mais tu sais que c'était ton meilleur ami hein?
Pona ba o pona ndenge nini lelo makamango les Guilmarès en tout cas na ndenge makamango lelo ndenge komeli mais en tout cas c'était ton meilleur ami. Ouais, c'est fut mon meilleur ami. Ouais, na ba mata tout banandule quoi donc oui tout ça dans une carrière musicale longtemps donc ensemble le la caisse azate quoi. Donc la caisse azate tout ça n'est pas film belé quoi. Tout ça n'est pas aventure belé. Ponanga kufate ponanga zalina azalaka na ponanga. Pona mona ba film ngoka oui tout ça là quoi donc t'as beaucoup de bons souvenirs. Il peut soit ta souvenir moi ya bien tikalna. Ah ba souvenir kaka donc kaka sona kantika face na kaka. Ba bombage na Skanta. Ba skanta ba elobe na quoi. Donc ouais ba meilleur souvenir quoi. Et parmi des aventures que bossa les sigamo ko ya kala bino mi parler. Ah ba aventure kasi Victor Eleisonoti. Yazaki qui dit bah quoi ayuki kaka kina Victor ah non 12 musiciens balongo na Victor Eleison numéro 1 MNEA avant que yota la TV oh mais makambo isalami ndengene nana ngo kolba na TV ngani numéro 1 on est se foutre pas ba Amazon mère Amazon moi ça moi c'est papa Wemba siko ya monongo le kaka na minute anza ko asikore ko asina ko raisonnete amona kangana bimelie kimona ma enveloppe no yango to dire kombi yango ba mission tout banaka cha kombi direct changu direct a kotina kombi ya kanganga yi na makolo mfumo amoni ba masa tous les musiciens na kacha kombi nenga yoka kina télé quoi classement tout complet na sala qui déjà liste déjà donc elle est entraînée la balette tu as absolument quelques-uns quoi. Hein? Tu as absolument quelques-uns. Moi, tu sais, na qui les deux solistes pour qui deux solistes na vivre la musique. 8 kilos et en fait moi mon souci c'était de faire partie de tous les musiciens de Papa Wemba. Tous ouais. Ils sont tous partis. Les deux solistes Mongolei et 8 kilos. Les deux accompagnateurs, Safro et Tofla Kitoko, le seul bassiste Pinos et le batteur Pacho Star. Et j'ai pris les meilleurs chanteurs, son meilleur chanteur Kester, le petit frère de Kester et Menea. Joli Moubiala, le défunt de Baba, et, Petit Prince. Voilà. Et le batteur aussi là, Eko Kombonda. T'as pris tout le monde là. Ouais. On nous vient là, puis vient au baguette, tout le monde. Non, c'était une façon de prouver à Papa Wemba qu'on ne se dit pas tout seul. Qu'est-ce que c'est toujours. Alors on ne se dit toujours pas c'est soi-même quoi. De toute façon, on est mal placé pour parler de soi-même. Il était toujours c'est Papa Wemba, alors que c'est nous qui faisions tout le travail quoi. Tu vois quoi? Je ne les sous-estime pas quoi. Aza terrible, aza Papa Wemba, aza étoile na nzamba pesa ye nazolo ba wate avion bosaka tout ça na été. Mère moko folie moko de grandeur et ça qui ne tient mata quoi. Nango esa que non papa que non moko bala terre na tuko sala kuna kara wa muzika. Tukene mabe to kon boma yo pona nini. Oh te. Nazongi te vite ngo bareyo. Ngana ngo bareyo te nazongi. Victor Eleison c'était donc une rafle quoi comme Balbaka. Comme une leçon quoi. Ben, c'était une leçon quoi. Pour à partir on a pété aïe na makombe belé bon nenga ko respecter ba musicien nenga ko mo yepe alongaki na Zaiko après alongwe na Isifi après alongwe na Yoka Lokole ti aye ko sala vive la musique pas comme Papa Wemba donc alongwaki pe na ba orchestre quoi pas comme Papa Wemba. Et puis pas comme Papa Wemba, moi je sais comment il y a comment Papa Wemba, je suis témoin. Na premier fils na ye quoi, na fils na ye quoi. Il n'est qu'écoute na makambwana. Donc premier fils. Tout ça la sortie à vivre la musique, to kombola molokai na ba minuana donc tout ça na makambele quoi.
donc vive la musique ezaki lokola secte bite que ça secte ezaki lokola secte et bon papa on ba guru ya secte quoi na bite que aza guru ya secte na bi ezalaki neti papa ma guru ya secte biso ba depti ya secte omoni moluka yo ndenge ezalaki et bon premier adepte ya papa mezanga quoi la ba idéologie on a questé là yaki on a biso succès va vivre c'est tout comme qui musique quoi on a moto déjà qui m'a sous quoi qu'est-ce que tu as biso na moto déjà makasi quoi les sodos c'est Salimaki déjà histoire c'est Salamaki papa mais c'est comme chef coutumier avant que Kessler ne vienne dans vivre la musique papa était déjà chef coutumier tu vois Kessler est venu on l'a accueilli à bras ouverts et puis bon il est devenu le roi des rois, le champion des champions. Bino boyoki ye moko Gilmares lelo azo panzambuma ndio na epsaki bino na leli po na olila ka tisiko na olila donc na olila kaka maître ligo oyoki surtout chaque le roi maisha oyoki ninga epsi bino lelo en tout cas ngana utuna so question moko ba tuna ingango o Londres mte tuna ingango shit et utawapi et vocation wana ya shit et ça la malheur trop na to on parle un peu de toi maintenant là shit et utawapi mais shit wana eza biloko ya bana mai ya biloko mai ya bana mai mutebi secret shit on za evoloko la ya twamo mutebi secret shit wana beta makalere shit beta mazakanga yite pour bete bele ba beta ngo ba shit na ba podium ba za ba ngo bele mais lenga na beta ka ezaka be esprit quoi ezaka ngaite quoi ma beta be sala be fi wana te ezaka ngaite beta manga pepa pamba te quoi esprit moko yaka quoi l'esprit on so yé shit yi shit il faut beta ma quoi esprit on so ko yé shit il faut beta ma quoi esprit on uta Dallas et uta pas évolu quoi tu le grand prêtre que je salue jamais comme esprit quoi esprit quoi esprit on yaka yé quoi yaka yé et puis yaka trop kaka et yaka trop son à côté à papa Wemba après son à côté à Ivala son à côté à papa Wemba bien côté à Kester ya King Kester batolami balega place ban pe vona yaka kaka bien na zaka côté batolami balé kaka batolami balega kaka batolami balé quoi. Parce qu'on a eu marqué ça à Zénith et Papa Wemba une fois aussi quand il était sorti. Odimba
de Guilmares toaki na likambo ya shit wana oyebisaki ngolobi ke eza l'esprit eyaka na moma wana mais shit wana esali makambo ebele ne olobi euti epa alai mais évocation ya kosala banzembo ya kitoko obi kosali banzembo ebele mpe ya kitoko ya bien ouais nasala bakapangala nona vivre la musique nana salaka zengo luzila après nasali ya Missy Clara lokoloke na yo tikinga na bana nani akobokolo Fabiango a Missy zwa molema bomoto zongelango bolingo nanu natondi te lamurango a Missy. Après à Missy neko sala na vive la musique kaka non après toke Victoria neko sala no après Missy na sala tala ngai na loba nini na beta kiliba kue kitoko sherifi nani ya mololo kapangala kena yeo nyongo na yona malanga tandele bakofuta atana miso ya nzambe bakofuta wana niwa wana na viva la muzika na kosala kapangala wana teka malokola mapa kwa wana nde eko pesa makambo susu kwa wana serona na yembisi Petit Prince lokola nga na yebi naimba kana papa wemba naibi papa wemba naibi secret ya papa wemba kwa technique na yeba nene na pesi ba nuance tu ya papa wemba na pesi ngo Petit Prince pour Petit Prince ça vraiment kana papa wemba naibi ba nuance ya papa wemba te na pesi ba nuance ya papa wemba binzembo yo nanyi nangaki ko zela papa wemba uta poto ya to sala ngoma il faut que Petit Prince ko yemba ngona ba nuance ngana ko pesa yo kwa ba nuance ya vieux bokolo na pesi ba nuance wana yana Temangongai, Petit Prince, Marai na Debaba. Le grand Malouata. Akoma pasteur. Akoma pasteur. Ceux qui, bon, qui pasteur, ceux qui y a solo. Bon, nous avons commis ça, quoi. Mais ceux qui y a basket, c'est même pas la peine, quoi. C'est vrai, pour moi, na sakana nango te quoi. O nzambe, après, o tiki nzambe pour na bilo comme okiri. Vraiment naza d'accord na ngote quoi ouais to sakana nzambe quoi parce que il y a aucun jazz mais tout puissant de tout puissant nzambe quoi abenda Franco abenda Rochero donc nzambe za tout puissant abenda Michael Jackson donc tout sakana na nzambe te quoi abenda Eva la Malakampi abenda le roi des rois. Tout à mabele tozonga mabele mon frère abenga ba debaba ba bogos ba lenga ba abenda ba tebele mabele dia ba tebele quoi mais biso ba mabele dia ba tebele non ça yemei quoi ça yemei il est tout puissant de tout puissant tout ça kana na ite ya on l'autre que nous sembela ka na zobela ngo ba to nga na komi pasteur nga na komi boyete qui pasteur ngo za la penza na ndenge ya droit quoi et ça n'a droit na zobela ngo petit na joli mobiala na zobela ngo pe na ni petit na Petit Prince pour ba petit na nga ngai ba petit na nga na longa ba na viva na meya ba na Victoria quoi joli mobiala na meya na Victoria grand na ko talinga quitter hein grand na ya linga quitter na meya na Victoria ngabi te petit soto tike na viva papa mba ko komisa ye danser petit ko koma donc concurrent na yo numéro 1 ko za la petit joli mobiala papa mba ko komisa ye danser yana benda qui peut en vendre ibisayo. Tu vois quoi? Ou bende mobiala. On a benda joli mobiala avant que tu question avant na benda question na benda joli mobiala avant. Na enveloppe na ya tonne. Enveloppe à tonne. Ya tonne. Tonne bango tout. Tonne. Leur salaire ba musicien tout ba guitariste tout ba 150 zaïre na fin du mois. 150 zaïre, on a pissé 1000 zaïre. À part ba chanteur quoi, ba 300 zaïre. Mais 300 zaïre vous on paye les 100 zaïre, lobby gabo. On a pissé bango on bali bo so mona tonne, ba so na boko ya fumutaku quoi, de Guimarães c'est Chando. Donc ba so na ba tonne ko kangama quoi. Et famille tala na enveloppe bo so bo limo na bino vie bonga.
ba mission ça ka famille te disi bi non kende ba bokela nga ba soyi na ba mère mususu ba mère 8 kilo mère de 20 fois ba bokela nga ba soyi Mariam Pindi oyoki tina Kongolo oyoki père spirituel ya Victoria Eleison o lelo kobi boy ba benda boy ba zong si pai boy ba kende nango boy Bigil Mares pona yo moko sikoyo avenir ya Victoria pona yo sikoyo qu'est-ce que tu en penses? Oh non, na on a lunette pour battre ba quand ça le so mutazo bango maintenant aller nata la petit nanga dino face à face quoi et dino image mais comme Victor ils a longue histoire quoi ba to amana ko la G quoi ba amana ko la Victor ils a le blague c'est la blague était pour mutwana o ya utokende king le roi des rois nazoba mutuana pozaki mutu quoi azaki mutu mongo nzamba tindela ki biso na mukiri asala biso plaisir quoi neti ba Michael Jackson ndenge nzamba ya tindela na mukiri asala ka mo succès moko boya pendant des années biso zo monango 30 ans to monango ebele que pendant nzamba 30 ans ko na 3 minutes quoi nzamba tindela biso ye vraiment nzamba merci au peut biso Kester King et voilà mal à cause ça me fait plaisir quoi ça me fait plaisir tout le monde quoi yeah qui donc premier chanteur na yembi na ba chanteur belé ba grand chanteur quoi ba papa Wimba c'est grand chanteur hein ko sakanate quoi ça ko yemba donc King Kester pour batebele boza ko yoka mener na CD bimi quoi mais au veni peut mener to yoka ye en live quoi ata ba papa Wimba ba ivoloko ba chanteur bazali quoi siko ye King ye siko yazaki ye mbeli ya meme premier fois na vie na ngana ma chanteur ya imba quoi meme quoi meme penza meme quoi ye secret na zaki na meme pena fiti meme secret na ya ngona meme kundulu pena voilà mala donc ye yazaki meme quoi kundula penza quoi aki mukeme azeko bimisa oya akobiso ba sewana ya danser quoi ya danser ba confirmer de tout ba la caisse danser eza pepe kare ba comme fanatique à caisse ba tout fanatique à caisse quoi pour que ça y na ko vive la musique oui c'est un succès à Makasi quoi qu'est-ce que tu as un succès à Makasi je le répète encore qu'est-ce que d'ailleurs que tu as vive la musique oh non ezaki au top quoi na ba qu'est-ce que tu as qui vive la musique so battre ba record quoi que ça commis donc comme vive la musique donc il y a marque mususu quoi il y a ba a changé tout quoi et tout est changé choral est changé mais comment belle changer qui quoi mais les Guilmares à venir à Victoria tout ça vraiment la besoin de y ba non à venir la Victoria ba qu'est-ce article ba petit na yema comme quoi na ça la Victoria le père spirituel il y a Victoria Leison ouais bien sûr mais na tika yema comme on maboko ya King Kester meneya au moins Victoria principale na sala mbroto to ezaki moto na kina et bouger d'âge na ko continuer ngape ko ti mais te na mana sala guerre na moto yo bil moto mone na moyi keza moto mais donc aza moto muta batu quoi
Kisimbi quoi. Oh, habité na d'ailleurs inventé natika Kisimbi place na ipo na auto na baki ngoti. Nzembo viente samta imbango. Nzamba sala matiti ya zamba. Ekosalisaka bato mingi ekomisa maboma. Matiti ya zamba esalisaka bato mingi pe komisa maboma. Omoni sikomona mai ye matiti ya zamba ibaki yango te. Aibaki yango te kwa. Bato mususu ba ibaki yango kwa. Ba mususu matiti ya zamba yango ba pli mususu komisa ngo lokola pli mususu komisa ngo lokola te mona mai bref mona mai zaki danser quoi. Nanga solo bela mona mai mingi te sino te na olela susu quoi. Ouais. Victoria à venir na on est ni wana ate yo attaque père spirituel uzana idée pour nango parce que tu as un mot à dire la Victoria, tu as un mot à dire. Nabi hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ngai naza mutute ke ono non Chando King a Kofi Chando a remplacé King te ezande mona kutu te quoi pour King a sali atika la sali ba nini ba asali Victoria ezaki ba branche belé quoi ba petit ba tikele belé le ba petit ba comment ko swana ba dream team ba bima belé mais basta la kana ba ko sala quoi ngai na sokola maboko quoi donc mais pour nous rendre hommage na mutu nangana bakité quand même tant que nous avons envie na ça yo loko moko boye déjà salamaki na saki na mission moko na ngako bengisa ko kankisa batu no surtout ya bata Victoria mais na moni ba chicos ba pire vala pensa ba pire Kester quoi eza ba chicos wana Foreman cartouche pire Kester manake cartouche ko mana Victoria mon cartana mais pire que son tabac idéologie quoi aba comme là il a parlé à Kenon wala mai non boule na yo le ba kesa ki vrai boule to kutana de la minute zo ba réunion za na Château Rouge bango tout ba takuna na réunion Château Rouge na ba safro manzangi ba uti Londres ba mongolais poto ça la 40e anniversaire ya King quoi et bon moment comme Victoria donc qui vivra verra kaka quoi donc comme ko bango qui vivra verra ba petit bazo wala na bango bo so ba sa ndenge nini na mwa ko comme kuna na kina yuki comme non joli mobiala muto ba so joli mobiala ibi ba tuntu kwa kana podium kwa so ibi ko tuntu kana podium kwa ako simba na Victoria ngo kwa mais fa ba ni ba tuntu kana podium comme ko ba ngwana kwa pour ko simba mouvement za mabele kwa basima mouvement na moi basima mouvement tina butu quoi basima mouvement za mabele tina moi tina butu mais ngana vie na artistique quoi
nakutana bato kwa ba bosei premier petit na ngai ya confiance bosei premier on a grand quartier na kata kini quoi mutabandundua mais petit na ngai ya confiance bosei premier oyimbela inzembo kitu ouais pour petit na rebe petit na ngai ya confiance kazobi sanga makambo ya butu quoi o ngazanga mutamoyi quoi mais bango baza moyi butu quoi azobi sanga makambo butu après bosei premier ko kufa que son âme repose en paix vraiment bosei efula bisoto lili a efula mambo efula bisoto lili a efula mambo
Ouais, bossé premier. La Moussaba na Zénith. Ouais, voilà qui nous t'a la Moussanga na Zénith, c'est quoi? Que non, tout le monde sait sous esprit quoi, tout le monde sait esprit bossé, tout le monde sait esprit belé quoi. Bah, mon place chité, l'air chité yak. Na bien beta maraka sur na côté ya Papa Wemba ou bien à côté à King. Que le connaît beta maraka quoi. Ouais. Et ça il esprit quoi, ça il comme mystique quoi. Le Guilmarès, quand on a autour une question, il y a un peu particulier. Ta carrière maintenant, qu'est-ce que tu en penses de ta carrière? Moi, pour l'instant, je pense à mes enfants. Je pense à l'avenir de mes enfants, quoi. Plus qu'à ma carrière, quoi. Je pense plus qu'à l'avenir de mes enfants. Bien sûr. Ouais. Depuis que... En plus, c'est plus décourageant, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu Djengaka Espérant, avec qui on discutait comme ça. J'ai perdu Dino Yogo. Ah, Yogo, hein. J'ai perdu pauvre Debaba. Ah, bah petit nanga tout plus c'est Bakenda, hein. Batofla Kitoko, Sprayadora. Les moula campé. Dernièrement, donc, le roi des rois, écoute, ni maki que tu quoi, qui n'a aucun avant quoi. Pour moi, ça vient à quoi. Bon, tu vas petit nanga quoi. Normalement, mon qui va ça, il va vieux bokende, va petit bakende, boulanda quoi. Mais il est petit à dévancer, bon, c'est pas grave quoi. Ça va vie quoi. Au moment où Ozuku fait le baba, ça tout le banana dans musique qui, au moins, découragement mon coupé zalaka quoi. Surtout, voilà vraiment, franchement, il est décourageant vraiment quoi. Il est décourageant trop quoi. Donc, musique, tout ça, musique, d'accord, ils ont donné ça, mais ça, tout ça, tout plaisir quoi. Mais bon, moi personnellement, musique, et ça n'a rien. Mais nous sommes fiers que Nanzelonga landa na Nzelongo ba na tracé là ba tout sous et bon que ça va via ba te belé quoi. Tu vois quoi? Na ba ki kokaba, kokabola na balinga na na vision. Na mon que non. Oui, Victor on a vraiment ngana sale lango emene ya. Victor on ngala sale lango le king quoi. Pour les baki ba savoir faire na imena ba na viva akomaki pour les baki langa sars langa sars et simbité azongi sikoyo vieux beaucoup là à grand prêtre avant nakawa le siki ya maneno pesho wangu dibo pesho wangu à droite le siki ya maneno à gauche sacré malpesa Julmen viens nga mususu akufa viens Mikijo bana geda siko staff geda zana sima siko yevana siko yepa chef coutumier vana na mais comment siko yo ba pese bula bino petit lokola ba keka langa sa petit fort bouton to beta concert à vivre la musique to beta concert 4h du matin qu'est-ce qu'on matin na podium matin. Qu'est-ce que vous avez fait à 4h du matin, 4h30, le bateau va kende. Mon ami comme mata pour deux mois, des chansons pas concert ici là. Ah, je me suis dit mon ami fait ça en Maroc. Comment? Comment? Les grands mours à camper. Vous venez de s'accueillir beaucoup. On a fait beaucoup la vanda, n'a pas petit nzadi, j'ai beaucoup le minutia ou quoi donc. On a toujours fait ça en quoi. Habité. Il y a un Victor au Salma quoi. Par amour, il y a mon ami quoi. La colère, on a élection. La colère, on a élection quoi. Naki siri ko simba quoi. Et puis, bango tout balanangai, sange baye bake, place nzenani tozo kende. Sange baye bake, soke luko simba te quoi. No balandi kaka. Balandi kaka, menga na baye ko simba quoi. Na baye ko simba quoi. Oh, il va là, zala ki simba te comment. Voilà, force n'a zaki wana zaki vala quoi.
Aïe, donc, net, il passe, donc, vrai, donc, il passe, à peser à nous, les quoi, il passe à un gars, il va là, quoi. Frère, il passe ça. Bana jivisi boyogi. Bana jivisi boyogi, tu ala gidelo na Gilmares. Mais na ebsa gibino na olila. Na olila kaka. Vidi na olila kaka. Mais bon, les Gilmares. En tout cas, koyamba yo yagi sengo mingi pona biso. Na pourquoi aller lo. Mais na minute de bozaboui. Oh non, bah relation nangai na ba ndoli c'est tout. Pour na bandoli c'est tout quoi. Oh mututo zaranaye penza vraiment donc na bandoli c'est tout quoi. Franchement na za la franc quoi. Bandoli c'est tout ya tikala pire mutunanga quoi. Eza ready amisi. Bailo kanto. Ah, bailo kanto quoi. Ye to benga na ka donc ataku to azana mboka ndi na benga kanga pona ba idéologie. Ya mona bailo wana azuke no musika kwa po ayebi puis aza aluka kwa aluka na idolo na nenga saka ndule na ye à part ça aluka na ba idolo aza ama ile trop petit wana. Poza petit frère nanga quoi. Naza pe masa nanga. Bon, c'est que Kofi Olomide, il y a les missions les plus riches d'Afrique, quoi. Les grands Mopao. Il y a des voisins dans la Tchik, depuis 1971. 71, hein, na Sainte-Anne. Mission de Bossonga na Koutaye na Tchik, Kofi Olomide. Pour Azaka Bogara, Kofi Olomide. Na l'Erwana, 71. Dans l'école, Bozo Kota na école, mais. Mutumo so continue école bon na charisme moko continue na chic na récréation batu tona na ka batu so pousse na ka côté na ye zaki Kofi Olomide. C'est vrai batu ba kama kambutea basu na ka Kofi Olomide le rambo zaki boyo no pecha papa wemba boy te uta musika na chic Kofi Olomide na récréation à tout peu mais ça na ka autour ya Kofi. Posa ina charisme moko mystique. Si tout le monde a sous aza bogar quoi, mais na chiki aza na beauté moko ya bomwana quoi. Comment c'est un bogar Kofi. Na 71. C'est que ngai na Emile Soki ponga zaki na yi fan ya bela quoi. Emile Soki on a bani carrière na ye, abani banzemo na esi kona jamais de la vie on na koboya yote. Emile Soki. Bon. Et Kofi, Sikoyo, après, à comment na ye, pour Yazaki, Azabe Mayele quoi. Aïe, moi, na chiki quoi. Oui, 5 ans, n'importe qui a cause na 5 ans. Aïe, bah, père jésuite quoi. Bah, père Momens, je crois. Père Momens, les rangs directeurs, père Momens. Bah, père jésuite. Et après, il y a 5 ans, on a écouté. Na komisi na koti na séminaire il fallait na la sango. Ah bon? Oui, il fallait na la sango ko na kipe ba komisi na séminaire on zai na sima ya stade yo muneno ye zana ba na tika kinikala stade du 20 mai so bien du 20 mai ça c'est du 20 mai ensuite comment biso de Sumbuka ngomo akala ikoma Kamanyola comment Kamanyola ah ouais c'est qu'on a simanango kaka wana petit séminaire ça qui wana ngazaki na petit séminaire il fallait na koma nanga sango mais après kaka bo après 5 ans wana to kabwana Kofi après on directement Kofi abanko ya poto kala. Après 5 ans, Kofi a ben koya poto. Wana nini? Wana ba 72 ou 72. 72, 73. Pour te prendre au moins 2 ans ensemble qu'on a école, le chic. Mais n'a pas yebaka que
nakamwaka te ke Koffi akoma danser quoi nakamwaka te po ataka na charisme kaka pamba sans que toba ke musicien quoi nayebaka quoi yeba ngo déjà vange ni ramba okoma karambo nenga komi nayebaka depuis kala nga nabengaka États-Unis d'Amérique po nayebaka depuis kala depuis chiki quoi c'était en 71